Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Famille Libota News TV, Famille Libota, vraiment dans vos maisons, dans vos téléphones, dans vos portables, vraiment en tout cas, merci beaucoup d'être là sur notre chaîne, merci de nous avoir regardé et puis commenter, liker nos vidéos, vraiment ça nous fait plaisir, merci beaucoup à Belvi Kandi la patronne, Maman Belvi Kandi, Maman Koma, vraiment comme il a fait le film qui vraiment ils ont pu se en tout cas. Oya koboya ba film Maman Belvi en tout cas ça la mokili na voilà la famille na bisaki bino vraiment nga soki nene akapamba te nous sommes là pour nos comédiens na lobango nyonso tozalaka na pona ba comédien na biso tozalaka soto mo likambo moko boy o esengi ya koloba en tout cas to yaka penza nga so na mo likambo na yaka so likambo ezete na koya te na lobala bino med fois so likambo lobezate tokoya te parce que nous sommes là pour des analyses o ezali ko salama pour le ba comédien na biso comédien nyonso abengami comédien ceux qui analysent na yesengeli to sala to ko sala ceux qui actualité moko boeza ya comédien en tout cas nous sommes là pour na ko pratiquer en pour na ko sala analyse mais mingi kandi na lobaka nous sommes là pour Belvi Kandi la patronne Poutine de l'écriture vraiment tous en a pour na ye mais rien nous empêche de parler ceux qui tout monde loko moko boeza dans l'entourage ya ba comédien ou tout monde ngo suspect tout monde ngo malamu. Pourquoi pas te koloba dans fauteuil koloba parce que eza chaîne ezosenga il faut actualité éco tabande kolanga merci beaucoup la bino sobotiraka attention la bino et pas na biso vraiment nzambe apambola bino balobi yo oyo koti pour la première fois en tout cas n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas de t'abonner sur notre chaîne vraiment au cause la jamon de si parce que déception vraiment ils la kabisoté non plus déception ils la ka Belvi TV voilà balobi ba meilleure vie na bino nyonso vraiment bozo sepela na décembre meilleure vie na baboni na nyonso meilleure vie na famille Libota Mobimba en tout cas ba meilleure vie na bino bisika bozwami balobi ba Merry Christmas bonne année topé en biso to benga en anglais balobaka happy new year voilà donc na bino nyonso vraiment nzambe nanga amo na bino apambola bino la famille Kandi na uchukoloba to ya kapamba te et puis aussi la bataille sur beaucoup côté na film la leçon morale ou ils ont les kanakata Belvi TV balobi wanande ya biso donc il faut to côté to que coacha ba j'aime to commenter to liker vidéo parce que ba film yande qui to ko yo non côté te ba bisinga donc ozo raté vraiment kamba bien donc ça mbangu bango kota OK kota ba épisode na épisode sur les qui film mo qui to ko na bi que soko côté yo moko ko ba leçon na yo parce que na kata Belvi TV jamais au côté total film ozanga ko za leçon donc soko côté na kata chaîne Belvi TV en tout cas yo moko ko za leçon pe ko tika la pona libela donc il soko pour s'abonner na kata Belvi TV kende na lombango ko s'abonner cliquer na cloche à notification à chaque fois ce film côté au directement et puis au tali film tout la film tout la première tout lingaraté au tala film na souka non et qui côté si vraiment nous aimons Belvi si vraiment nous soutenons Belvi en tout cas te ba air à film des gens ndenge zalaka et banda airboy tout ça ba disposition na biso ya kokota na film tout la to pesa déjà ba vine bandeli et ko sala bien ah pour biso to somba ba vite mais to singa kana bino bokela kotala la famille na koti ko na mozindo likamlanga ona ela kilelo likambu ni na eli eza likambu ya Gabi n'est-ce pas qu'il y a comédien n'est-ce pas qu'il y a capé ko sala ba sortie médiatique à faire ba sortie médiatique au bison to yebi mais sortie na oyo en tout cas il s'appelle sekingate par rapport ya ba dire na ye ba dire qui trop méchant tokolobango kuteza par rapport ya Belvi mais trop méchant par rapport ya ba comédien mosusu to pe ba comédien mosusu o batika biso bandeko nanga mo ba vérité moko be oya Gabi bimisaki en tout cas et c'est pel sekingate mais tant bandeko na biso ba kufaka tout ça la semblant c'est comme si to yebe le côté mais tant to les gars la mission mo tu dis ça kufi ko ko bimisa maloba moko boye pour na kozong sa batu ko la sa mémoire ya batu sans plus tarder la famille na kozong na ko tiela bino bo mekana ko landa maloba ya Gabi oyo bolanda ngona bino moko so bolandi après to ya pour ça analyse kaka ndeto mais ça na sepela ki nango vraiment ti na sepela nango vraiment ti yango na baki non il faut na yato meka ko ça nango analyse boyoka et puis on se retrouve après la famille please donc toyoka biso nyonso et puis tokozonga la sima pour na ko ça la analyse voilà j'espère que nazo tiango
Ok, c'est parti la famille. Tolanda. Voilà la famille, en tout cas, on a Tchaki comment parti, qui est Tchaki, mais elle a vraiment beaucoup parlé. Nataki comment partir dans mon qui oh peine intéressé qui nganga kutu kolobaki o azabako que je m'en fous, je m'en tape de ça parce que nous aussi dans notre famille bota tous à kana posa notre type tous à na posa ba femme de valeur, tous à kana posa ba femme au tiba kana télévision ko koloba n'importe quoi, ko koloba sanité en tout cas ba toi na ba kana ngambo na bisoté et donc il doit vraiment la posa ya bata bongoté batoka ba gabi o ba ba sanité ba banga raté donc il bazana bon poser et puis bazana bana na ba koko en tout cas chez nous ça ne passe pas chez na notre famille. Donc en tout cas biso vraiment tozaka na poso na teso kanza ke to na poso za lo ba kyoza famille bot et si to ambala pe mo yebi kende ngozana et si to ambala pe ko tikala ko zonga pe o ya na kata pe pas belve au sala on pété parce que sentir à belve déjà bien encadré donc balobi muta ko tete muta bimaté balobi awande makambu chez Bellevue TV. Voilà la famille et loko vraiment et c'est qui ngana ça la vidéo par rapport ya et loko ya Gabi alobi ya galobi lobi na lakaka ba misusu na lakaka ba misusu ke ababane ko sakana na laka bango et puis ba kufa directement j'ai pensé à Diana Makila biso to yebi et donc c'est pas ça contre Diana Makila mais tango Diana kufa ki to mona ki réaction ya Gabi ozomona to mona ki réaction ya Gabi tango Diana akufi. Alors la famille tango alobi ba dire ya boy en tout cas je me suis rappelé j'ai dit non babilo ka boy photo lobela ngo parce que tango azolo ba bon azolo ba par rapport ya maman na biso o bazo discuter pour le moment donc lobela maman epela nde bani na discussion bani na barando donc il y a basakana kanaiti et puis bah tout n'est question donc c'est que Kindo Kabi je m'en fous mais tout le monde a Gabi a binga na priaka nga na zamu tsuki église na tanga kombe église na ye nga na bonde la ka nga mutoko sakana na nga na zana mutu mususu tena zakana nzambo na bonde la ka mutoko sakana na nga akokende siko kende ya Gabi azo baba tusu basakana ne ba kufa wa zolo bana ezakana ndinga ba prière oh to vraiment ezake na ndenge mususu ya molili bandeko ozomona ba dire ya bandeko na so ba comédien mais akoya na télévision abi baninga baza mitema mabe lelo to moni ndinga komi ko bimisa ba dire tant bandeko kanisa batu bakangisi mutu ki mutema mabe ko kanisa mutu pona nini mais lelo yo ye moko motema suki na makambo basalié et komi ko kangisa mutu tangu na lobaka avo longola poti na liso moninga bandana ko longola yo la famille to banana ko longola ya biso to linga kate ko loba makaba muninga ozoloba likambe sami yo ko loba mais ozoyeba te yo lobi to lobi kuna ya yo kuzala ndenge nini ye Gabi ka as comme si yenda za sainte yende ninga za bonga loba ka vérité yenda panza ka makita yende pena yende mais ko yo ka ba dire na ye je suis désolé Diana Makila awa kufa mwana batu likola souci akufa akota na sama belé lelo to so kayeba ya Gabi nga zo bimisa bate belé oyo ngana la kaba mutu ya Gabi tonda yo kanenga banda ko la kala télévision abande ko lobela ko chapa njili kolo to yebi ke zaka Diana mutu nyo so yebi ke Diana lelo akota na sama belé alors lelo ya Gabi mo kaye ko bimisa ko loba secret malgré tangi komba Diana te mais to yebi mutu wala ezana il s'agit de Diana parce que yende mtonde ko lobela Diana ya balobi soko monindo ki belela na minute c'est comme si tout monindo qui tout monindo qui photo belle photo lobela parce que trop c'est trop ça n'est de trop avec nos comédiens. Pourquoi cette habitude pour la nini ba comportement ma bé yo moka kolobala baninga ba kotra ba kiss monde ya comédie oh ba kiss c'est belé ba tout ba kinda ko sokola ba tout ba sala kabwe mutu ayeba ka bisika muta kinda ka mabe c'est que yé moko le kan esika wana tant yo pointa ka toujours baninga ba doit ke ba mbona comédie c'est que yo yebi monde là pour yo moko participer
mais na bakestion ozalaka nga jamais nasala yango nga jamais nazongisa boye mais oyebaka ndeni bato wana bakendaka sikoyo tala badire na yo donc badire nyonso la seke yo moko nde obanda likambo wana mais tala niveau bozwaka makambo na bino bosalaka bolatisaka yango bato eya lokwa lelo nde tokoma komona makambo oyo babakwisi basalaka bakoma kolatisa yango famille libota oyo basingaka basalaka makambo bango basalaka mama bango asalaka bakoma kolatisa yango belle vie mais au contraire eza makambo oyo bango basalaka ozomona eza ndenge moko na ya Gabi makambo ozoloba wana yo moko osala yango mais soki oleki na télévision yoka ndenge kopopola baninga yoka ndenge baloba baninga baza na bakisi baninga bakenda kosokola bango basalaka be bazongisaka be yo oyebi yango ndeni sikoyo lelo yo moko oyo kobimisa secret olakaka bato batumbolaka basalaka boye bato wana bakenda donc c'est que yo po oyebi basecret wana nyonso wana alors totika koya koloba kopointaka baninga du doigt rendre la bino mama epela bosala nde bokosala na soki bokosala ndenge ni kaka bino bo mama epela ngo paza mutapete te bino mibe boza kaka ndenge moko bozokende kaka ndenge moko donc moto akokotela wana aza te parce que bozosala makambo mabe nyonso wana éducation ya bana oyo bazolandaka bino makambo bozosala moto akopesa moninga conseil aza te bano bazotalaka bino lelo conseil ni bozopesa na population ya lelo conseil ni bozopesa parce que vous comportez trop mal mais bobenga mi éducateur ce qui est éducatrice de masse mais makambo bozo sala bozo ko éduquer ta masse moko to contraire bozo bebsa de jeunesse bozo ke na ko bebsa jeunesse bozo ke na ko panda jeunesse na ba dire na bino na émission be émission o to talaka wana to talaka lelo koza ke moi na continue loko mo be na téléphone na yo zo tala mama biso ba auto participer ko talaka YouTube on peut na ndenge ko taka ba biloko mona eza excusez-moi ezaki na oyo ekoti na oyo ezongi na oyo ti bana baoyo se retrouve na baémission na bino oyo mpe ya bainsanité bosala wana bozosala nini bozobebisa masse bozobebisa masse bozokoarrange te vraiment censure yango nayebi te mpo YouTube yango mpe so mpe YouTube ezalaka na censure te yango bokimina na YouTube c'est vraiment malheureux bacomédien biso toyebi ke boza mpona koédike masse mais lelo boédike masse te bozo ko éduquer te surtout na ba émission na bino bozo ko éduquer te ko finga makamba mabe kaka o bozo sala vraiment c'est très malheureux bandeko langa nga vraiment na yaki ka pona ko beta masolo parce que esala yanga passe ko yoka ba dire ya Gabi et pas on est très à l'aise tant moninga na oyo lobaki ba leko lobale bongo pa ndo déranger molimo na yo tant oyo saki ka kufa ce ko ozwa nini motema le tikala kimia ozwa nini sur ça ozwa nini bandeko langa apo komibenga ke yo sambelaka yo za mwana nzamba botika ko distraire biso ko botika ko distraire biso botambola mabe boza makambo bebe osala alors botika ko pointer baninga mususu bino so bakomele bo ander moko ya malamu azati botika ko pointer baninga mususu ba doigt ke baza mabe basali c'est comme si bino boza ba saint c'est azati bino so boza ndenge moko po muntu ayebaka ndoki c'est que moko azandoki c'est que bakutana kabisika bakendaka donc nyonso zolo bana batu c'est que yo moko po yebi okendaka bisika na côté bisika na bokutana yango ya ko beta oh non, ça n'est vraiment le tout avec vous, bah comédien. Voilà la famille. En tout cas, et c'est pas ça ngati ba dire oya Gabi, yango vraiment na ki ko sala émission oh na ki ko loba parce que to yé ba ka ba makambo so ba ka ko loba la télévision, c'est comme ça ba mo centre. Voilà la famille, bisous, bye na tiki bino bye.